Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Connecté branché dans www.congodialogue.com. Connecté branché dans DMTV. Merci, chers téléspectateurs. Bienvenue et shalom, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous êtes branchés, connectés dans cet site internet que dirige la grande dame Francine Ngembe, grand prêtre mère de la Belgique. Respect Nayo. Merci. J'ai dit grand merci à vous, téléspectateurs, amis internautes fidèlement abonnés dans notre site internet et dans notre YouTube. Je crois que nous sommes très ravis. Donc, Binonde Bossala que, Tozala, n'a pas petit grand merci, n'a pas SMS, n'a bino, n'a pas appel, n'a bino. Donc, on est vraiment reçu, on est vraiment fortifié et puis on est vraiment motivé. Il y a pas petit quand vous savez, Espace Dialogue, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Bien sûr, je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant remercier toute l'équipe technique de la grande maison d'IMTV. Là, je vois les directeurs, l'ingénieur, réalisateur, producteur, caméraman, il est presque tout full house. Embolisation. Emboli, Thierry. Très merci, Nayo. Merci. J'ai dit aussi grand merci à boss. Yemoko ya DMTV, en fait, les lois neto yambaye, tobe tamna masula kati moi réflexion, actualité zo passé na kati mboka na bus espili banda diaspora. Alors moi c'est Je suis Boloa, l'international. Merci. Alors sans plus tarder, je vais recevoir Yemoko DMTV. Navani non à plateau, quel plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup, Papa Boloa. Plaisir eza yangai, ba plaisir wana nyonso eza yangai. Talaka koleka na Congo Dialogue. Wana tomoni la grande dame kaka ndenge lobi na pesi ba mbote na yebisa ki to solo la ki na yejuru wana butu to solo li mingi na lobi pona nini oyaka te to yamba yo lokwa to yamba ki Aisha okoko lobi babo maka batu na lobi te yaka alors tozo zela yo azwa ba mbote na ye pe plaisir ezali ke lelo oyambanga parce que parmi ba grand en Afrique du Sud oza troisième te oza deuxième te oza première alors soko yambinga ba plaisir eza yangai. Merci beaucoup, grand plaisir aussi à Binonde Bossala que Tokoma na niveau bino boling Tokoma donc en fait non kuto comité 2018 ba meilleur vu encore une fois na bino ba mi fidèle internaute à congodialogue.com aux abranché na quatre coins. Vraiment nous vous disons un grand merci Mungu akubarika accent ça na ba SMS na bino na confiance vos opesa Je suis Boloa l'international. Je dis grand merci aussi na papa Francis Mwanza. Papa Francis Mwanza là je vois na Jider Cargo kuna na Kempton Park accompagné bien sûr na directeur Feli Berger Feli, n'est-ce pas? Je vous dis grand merci. Là, je pense aussi à Timanga Triche Patricia, la Kempton Park. Donc, il y a un Patricia. Oh, papa Bolobak, ça a un donc Mobima Pena Bolanda. Voilà. DMTV, permettez à Nabenga désirer mon combo boss. Merci encore pour une fois votre temps. Donc, la qualité de l'émission Nabiso, vous avez parmi Bato Boé Dakabiso, Bosunga Kabiso, on a moins technique Nabino. Vraiment, bon studio d'abord. Non, studio, ça va très bien. Kaka ndenge lobby 2018 ba makambo ya sika yango to yeko lakisa bandeko bazolanda ke na DMTV to yambaki ndeko moko utaki na Congo azalaka mingi sima kamera Thierry Emboli onga nazali koloba ke tout le monde soko za na Afrique du Sud oza déjà embolisé soko zalaka o na Pretoria o Cape Town donc ozo tambola na rythme ya embolisation par Thierry Emboli ya DMTV. Alors to bakisa ki eloko moko boye tozo sala ba série wana eza makambo to yelite mais ezaka ko fongola tozo sala ba série ya ba filme ezali ba série moko chrétienne o tozo sala sur Bible donde eloko to bakisi et puis instrument na biso si yaki déjà ba o baza besoin ya ko louer instrument ya libanda tozali wana ba oyo baza besoin ya ba filme mariage concert et consort tozo salango vraiment. Voilà, merci beaucoup. Vous avez branché connecté dans www.congodialogue.com. Avec moi, je suis Boloa, l'international dans votre émission Espace Dialogue. Émission Bissika Réflexion, na connaissance et sanganaka et balani et bimisima en bien. N'est-ce pas? Alors, bah, compliment na bino, bah, intimidation na bino, bah, reproche na bino, et ça toujours la bienvenue. Lelo, Nambio en tant que boss, CEO, to bien en français, en anglais, au PDG. Il y a la compagnie Désiré Mukombozi TV, Bozana Radio, ils ont bientôt ils en cours, télévision n'en parlons même pas, d'ici les ans en cours. Alors studio na bateau na moi mouké, ba acteur, ba artiste, ba musicien,
So on va contacter bino ba na kati ya maison DM pour na ko record ba chanson na bango. Ba contacter ça comment? Ba contact ezali ekoleka na se écran wana tango ba nani ezoleka ba omona ngo mais oyo ezalaka très rapide ezali 082 58 24 335. Na répéter 082 58 24 335. Donc au bas libana batia plus 27. Plus 27. Alors na numéro ya technique ya DMTV na réalisation ya Bamakamtu bakomona numéro ya Thierry. Voilà, donc c'est juste pour dire que si vous êtes en dehors de la RDA, plutôt de la République Centrafrica, n'est-ce pas, en dehors de South Africa, donc vous êtes la bienvenue pour notre recording nabino, enregistrement audiovisuel. Donc en maison d'IM, mais on a juste en Afrique du Sud pour nous recevoir bino accueil moka bien, puis prix moko promotionnel, puis abordable, n'est-ce pas? En l'occurrence de notre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Loko fêté passer dans le studio, il y a DM juste pour nous record, bah chanson album, moi sur le marché, hein, j'élève mes remix et ça la main qui na maison d'IM. Donc juste pour nous web sabino que ils a quand même studio moro ya bana ya si manda côté quoi ya suka wana tede mata penza comme un niveau. Il y a l'école vraiment grand merci, je dis profite de l'occasion pour dire aussi meilleurs vœux, peu merci na Francis Mwanza, le boss Francis Mwanza, waza producteur, il y a album Nabiso à notre sœur Stella Boueliosa déjà sur le marché, l'éternel ma source. J'ai profité pour l'occasion pour dire un grand merci, un grand travail Esther Stella Sali, hein, a sorti Salamaki le 31 décembre, n'est-ce pas? Salamaki le 31 décembre, donc na Boutou il y a le 1er janvier 2018. L'éternel ma source est déjà sur le marché. Je crois qu'il n'y a pas de commentaires. Boyoka. Makanda wanywem Zamba bukon Tumba humbulu mwere jinanga Ulmo mgale Nubwebolo bifoni Kuja musa Hallelujah Zamba bilekwe Ayo elombe nanga yo Mukango ya batae Bongo inanga ye tika malelo na yemba ye yozali malamu we Zamba bileko we Baila benga kayo le Dieu capable Nano eshuate Oza capable ya kobongo la makambo na mboka Kongo ye Le Dieu capable oh Tozana konzimo kopesa isape o Nzambe na brame Omalisa mwasi ya 58 ans Yesu na ngai Tango abikamo elekite o Tozana konzimo kosala lisusuwe Na bomo ya banae. Elle chante très bien. Batembre loko la sœur Lombongo, mais elle n'a Yemoko, n'est-ce pas? Cet album est produit par la maison Jidar Cargo, Naniva Kemson Park, où il est dirigé par les boss Francis Mwanza que j'ai solé avec son épouse. Grand merci à vous. Artiste basé Boyoka Bozara, Bozbo Prokuka, Bengara Boloa, aux en Afrique du Sud, Awa, au Lingoza Copie Moko, et ça 7, donc ça CD, na DVD, ensemble Bimi, na ba clip. On est à cadeau na 2018. Nous voulons un peu réfléchir ce qui s'est passé. Le 31 décembre
basango babimi na marché, plutôt babimi na nzela pour na marche. N'est-ce pas? Alors le même les 31, pendant que basango bazo planifié babima, l'église des réveils, ba leader de l'église des réveils, ba on peut babimi, ba leki na chaîne nationale au RTNC, na niveau RDC, parce que ça capté partout, même bis en Afrique du Sud, tout ça la capté nango, pour dire aux gens que non, bo bimate, bo keneka, bo sambela pour okuta na ba veiller. Il y a mon to kota na bozindo. Initiative d'abord Église catholique ezui. Quel était votre point de vue? Ezalaki ya mabe, malamu to ndenge nini? Ba pasteur ya réveil. Baza kozwa mabonza ya bato basalaka te. Oh. Bato baza na misala te. Bato oyo gouvernement aza ko take care na bango te. A prendre soin na bango. Bato oyo gouvernement aza ko provide pour na bango te. Bazo kende ko débrouiller d'après bango. Ba pasteur wana baza ko senga ba 1/10. Ba ko telemisa batu mbala ebele pona bambongo. Et puis kaka bango lisusu. Ba kei ko coopérer na gouvernement oyo ezali ko prendre soin ya population te. Ba ke kolia lisusu mbongo kuna. Donc bazali kolia mbongo ya bandimi. Balie mbongo ya gouvernement oyo ezali corrompu. Kiziamina Kibila a se racheté awa. Alobi boye bandeko oyo azana politicien na église na ye abenga na ye oyo azana député na église na ye abenga na ye. Oh alobi bongo batuni ye na olangi oyo ya journaliste alobi mais ozako sala boye pona nini ko excommunier bato alobi il faut ko excommunier bango pona nini parce que bazana mbawate ya population. Ngai pasteur na silisi église batu bavandeli ngata 200 personnes baza ko senga biloko ko kende kolia. Or que Bible lobi boya na biloko kolia na kati na ndako na Nzambe. Batu oyo bazaki ko leisa ba pasteur, bazaki ko futela ba pasteur bandako, bazako ko kalisusu te. Ba pasteur balie mbongo ya ba ndimi, ba ke kolia lisu mbongo ya gouvernement po babomisa kaka même bandimi wana. Ce sont des sorciers. Ce sont des voleurs, des vampires. Alors, le kola basi ba teki milimo na bango. Bazali susu besoin, ba lié mbongo ya population, ba lié mbongo ya gouvernement. Allez, ba pesa li susu makila na satana na bango oyo bakina ko signer ba pacte. Mukombozi Désiré, malem metolinto comme presque na suka ya interview na biso. Na moment na jamais limone comme mata. Oyebi kezo pesa moi pas si pe mawa. Bah, téléspectateurs, vous avez des réponses, vous avez des questions, des commentaires à faire, des sujets même à développer, vous suggérer biso. Facebook, c'est Josué Boloa, l'international. WhatsApp, numéro dans la petite écran, numéro pas Désiré Mukombo Zezawana. Si vous avez des réflexions là-dessus, vous avez en diaspora, vous avez en Europe, vous avez en États-Unis, vous avez partout branché, connecté dans www.congo dialogue. Vous êtes bienvenue, n'est-ce pas, d'apporter vos impulses, vos opinions, vos commentaires, afin que nous puissions avoir des gens qui ont des têtes quand même bien faites. Désiré Mukombozi, c'est un peu malheureux. En fait, nous n'attaquons pas. Parce que on soka te pasteur à l'église je ne sais pas si des sommets ou des réveils donc mais est-ce que tu as une confusion parce que tellement ils ont endormi les gens n'est-ce pas on va tellement qu'il y a beaucoup de photos na bango mais Désiré biso tous en diaspora tous à Libanda ba mesure nini to message nyo ko pesa d'abord na ba fidèle au bazawana parce que les toute autorité vient de Dieu wana na ebité na moi mukuso ko définir biso comment les gamins toute autorité puis là on me soutient aux autres bon on nous est éviter que comment il peut la Bible qui ne touche pas mais ouais tant aux autres baba aventurier baba farceur aux autres toucher bah ouais musée. Merci beaucoup pour la question Anna. Papa, toute autorité vient de Dieu. Et puis ne touchez pas mais ouais voilà pasteur ou bien on va père spirituel non. Toute autorité vient de Dieu to bandela wana. Autorité ya nani oyo wapi a commis autorité ndenge nini a commis place wana ndenge nini. Ozo comprendre? Ce qui tokei na Bible, kaka na même Bible wana, okokuta mwana moko ya David babenga qui est Absalom. Absalom, evil spirit kotelier, alobi akozwa place ya papa na ye. Mwana na yo bolo wanengo zali awa, ozali na basi ebele, ozali roi, azui nanu ba mama na ye, bakomi basi na ye. Basi ya papa na ye akomi kotambola na bango ba mama bolimbisa ngai azui armée na ye bandi ko attaquer armée ya papa na ye aboma papa na ye
Pour azala roi. Toute autorité vient de qui? Autorité wana ya Absalom abandaki koluka. Ezalaki ko uta na nani? Batika kokosa batu toute autorité vient de Dieu. Ata muto asali abomi Kabila le père. Asali coup d'état. Batu ba occidentaux baza simanaye, ba américain baza simanaye, ba chinois baza simanaye. Po ba yibaka ba minerai ya Congo. Toute autorité vient de Dieu. Botika kosakana na batuti na ba autorité ngo nini bozolo ba wana. Di autoritaire yangoyo. Ya muto yaza ko prendre soin ya population na ye. Une autorité, c'est quelqu'un qui a ko vanda lobby, insécurité za na mboka nanga, courant eza na mboka nanga. Tala lelo ndenge batu bakufi bolowana na mbula. Benz. FTP. FTP Chamwinga. Chamwinga côté na bango. Zamu bali. Wana rien tika maekoti. Quand tout le monde appartient à 2 heures mboule bandi, tant mboule bandi qui est combien belé, biso to bimi libanda pour en profiter pour protéger mir na libanda ya venir. Alors to surtout que ma est combien belé maramoko mir ya ba voisin et kwei et bukani ne ma est côté biso na lopango maramoko et côté na banda inondation et belé maramoko. Action à secours. Bimise escalier. Tant ma est côté na ndaku c'est presque comme dans un niveau il y a 2 mètres côté tina katandako. Alors écoute déjà balalaki. Bana o balalaki nde ba se retrouver bibende ngwana. Voisine nangai moko azakoloba bana moko bazana kati ndako mama na bango azalite bana moko bazana kati ndako mama na bango azalite alors ndeto eko yokana na bandeko bazalaki wana tozwi ba disposition moyen ya kokota même pona kokota na porte ya ndako ezalite mai ekomeli ngati na kingo na kati ya lupango wana nde na bandeko toeko mata na ndenge ya batole tokoti na kati ya parcelle tomatine kola batole nde tobandi kolongola batole wana na kolongola batole wana deja bana deja na kati ya ndako basi bakufaki moko tomoni aza amati likolo akiti aza kobelela bosunga ngai nde tokamati moko wana totomboli ye tobimisi ye totie epai ya voisin mosusu bon Il n'y a pas de caniveau, il y a quoi cheminer maïs jusqu'à l'océan, qu'on a dans fleuve. Quelle autorité? Il y a des oins de Dieu dans l'église. Non, si vous êtes un païen dans l'église et vous avez cette opportunité de vous tenir devant les mondes dans l'altar, tu n'es pas un ouin? Il est ouin, papa. Il est ouin. Dieu l'a ordonné. Il est comme c'est. Attention qu'il y a un bongo, il y a l'état, ouais. Oui, ne touchez pas. A escroquer mbongo ya batu batindi na poto biloko ekota lokola yaza pasteur comme TV na radio na yaza ouais. Il est ouin. Azemisi mwana ya batu bamoni pena mwana ya mutu baboti na elongi ya pasteur aza ouais. Il est ouin désiré. Bakangiye akoti na prison asali 5 ans abimi azongeli altar asengi pardote il est ouais. Il est ouin bien rempli. Aye na télévision asengi pardon ke tokenda kozwa bakisi ngai kingandi songolo na pakala tozwaka bakisi lelo to changer. Il est toujours ouin papa. Dieu l'a ordonné. Ce sont des aventuriers, repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas,
vous allez mourir et tous les Congolais vont voir. Baomona ndenge boko kufa. Nzamba lobi, makambo boza ko sala na kuku. E kotikala na kuku te bako bimisa yango. Bako chango likolo ya batolo mutu nyonso akomona. Bokosi peuple congolais mingi. Bo manipuler peuple congolais mingi. Banani. Ba pasteur de réveil. Ba peuple congolais makila etangi donc des milliers et des milliers de personnes bakoufi. Ba violer ba maman na biso. Ba papa na biso bazali susu na ba valeur te parce que ba pesa kambongo akolia na nda côté. Basi mususu bazui courage ya kosala kindumba ta bazalaki kosala ngote parce que mibali bakoma ba sans valeur. Mais bino ba pasteur olie bo salisa bango bolakisi bango na se ya matambe na bino bolakisi bango sima na bino bolongoli ba pantalon penda bolakisi bango sima na bino bo se repentir makila ya ba congolais eko ant each and everyone oyo azali kolinga te peuple congolais asepela na mboka na ye na bomengo na ye na mabele oyo nzamba pesa ye nzamba kopinir bino avant beaucoup fa to ko banda ko mona moko na moko ngakutu nazo ko sambe